eboto. Za la campus de Kinshasa na rigini wana na quartier Kemi na se wana okomona à moins de 500 mètres. Moi ruisseau moko et se créa kawana déjà. Mbula ebeta te soko te libaya te soko bote fimwa ponte okoleka te bao bayebi campus na triangle wana zwa nzela ya ngaba ya monga fula wana kota na nzela ya campus wana na se wana fimwa mai moko leka wana ba mai wana utaka nil pas sinoke na montagne amba kaka ya campus wana Kinshasa 23 wana. C'est pour vous dire que c'est la même rivière mtezako koma Kalamu eye munene eye la côté Kitambo côté ya Bakanka uka wana tout ça tout et puis eje uboka na rivière. Oh ka toza ko lobela Kinshasa kaka na lobele pe kutu kaka moi section moko kaka mais je vous dis la vérité que Kinshasa ya pamba eza na ba place ebele mai ezali. Mais les ministres mines et énergie congolais asa incapable ya koyeba ete on ne peut pas parler de mines si on ne commence pas d'abord par l'eau. Mai ezali mine. Comment que nous avons ministre mine et énergie, mine et carrière, et puis mai oza koloba na biso ete mai yango ba mindele batina biso mbongwe basala boye na boye. Tout ceci eza kofunda ete batu oyo bavani na Kinshasa moko na bango azali ko mériter kutu kozwa susu poste azonge la biso lisusu azali te 5 centimes ki bola 5 centimes ya kubola parce que Congo ezali premier pays oyo ezali ke 24 sur 24 7 fois 7 ezali mboka oyo ezali kopesa biso mai wapi bandudu no na tangeli bino place nyonso ozana Congo mai ezako se reproduire donc Congo ekokati kozala pays moko te na mabele oyo ekoki se plaindre sur makambo etali nini mai eutaka na se mabele mai euzana bambula nango mai tozana ba rivière mai tozana mabele oyo ndenge na ndenge. Pourquoi ba mai oyo ezali exploité Forte ya liboso ministère ya mine et énergie naza koya pena nakota bientôt na masolo ya mpoke na biso ya mpoko lelo concernant la régie des eaux et ke bakobika te mai eza eloko eza gratuit otelinga ngo tembe somba frigo yakala ndako na yo tiango na courant pelisa yango 1 heure du temps zonga kotia eloko bona kazi te ba glace komi ko se former glace komi ko se former mai eyewana otie kopo komi na mai yango euti wapi. C'est pour vous dire que ce qui mwana ya Congo ministère na yokuna ya mine et énergie so kaza incapable ya kopesa bébé congolais mai bébé wana akomi déshydraté ministre moko aleki na poste et mine et énergie komona lola akozala te nzambe akobeta bango kake na bango depuis l'existence du Congo tina data lelo mutu nyonso aleka ministre mine et énergie c'est un criminel a violé loi ya nzambe. Parce que ça incapable ya kopesa rien du tout pour na mwana Congo azwa mai. Je dis bien rien du tout. Marqué ba koya ko tenter ko se défendre ba tio ba nini tout ça naza koya kuna unu kaluvuka ko oza ta ya campagne ta ya ko se salir. Je sali pe na mwa kele déjà kake kansonda na ministère ya mine et énergie premier échec ya Congo place bazuli mbongo ya trop. Pourquoi mbongo ya trop? Parce que yo yebisa ngai nina mpaka Abulahami asala kipo koma riche mai infrastructure nini a itilizaki po ete mai yango tina data lelo bapuyi wana ezali kaka ba oto kenda kuna toko yiko témoigner oki ba mabulu mpaka Abulahami atimola tina data lelo mai spring brook e bimaka toujours place wana yo yebisa ngai quel mbongo quel matériel quel nini ezako senga po ete ministère ya justice et produire mai na Congo poya kokosa biso na Washington pour dire que ba ekozwa autant de millions de dollars pour que ne kobimisa mai na Congo qui na za koya ezali viol ezali ki moyibi parce que tous ces ministres là ba yebi na bango carte ni nango bazali ko sala pona kokosa biso place oyo sikoyo na kota na ministère ya mine et énergie ya Congo avec régie des eaux naza kosenga papa Mayamba otela biso na lumo muke mundule. Et puis tant que ningi sango tant que zonga nde na koti na régie des eaux kwa na sisi première section ya valeur ya mai.
eboto konangai papa Mayamba kuna na studio. Merci na bandeko nyonso oyo bozali kolanda station na biso ya radio Lisolo. Merci pona bolandi pe émission na ngai oyo ngai ndeko na bino frère na bino Joachim Zambwana na émission ya Mon Pays Ma Patrie. Merci pona bandeko nyonso oyo bozali ko contribuer pona campagne ya papa Etienne Tshisekedi pona ko chasser ba ministre oyo ya mine et énergie batu basili ko sakana biso, basili ko zangela ba mama na biso respect, basili ko kotsa ba épidémie ya ndenge na ba cité na biso likolo ya bokosi kosi ete bazali en charge ya mine et énergie pendant que mai ezali première mine nzambe tango asalaki mabele eloko liboso asalaki mai yango pesa cha na quantité ekoka po se recyclaka ekende ezonga mutu moko iko bloquer mai na mabele oyo akotikalaka na eko zala te. Mais protocole basiko mbango na introduction ya régie des eaux place ministère ya mine et énergie et contrôle ka ba mai ya Congo na koyebisa bino ete selon ba recherche to sili ko sala ministère oyo e Kongola ki bambongo ebele na oyo babeyi kombo ya UNICEF qui par makametali bana e fonctionne na sima ONU. UNICEF pe ezana ba division nango netkaka Agence internationale de développement muteko pesa ka ba crédit na ba don. Il y a une différence entre crédit so ina pesio lobike olingote ka banguba nayo papa Zambwana def sangata $20 na banda na pesio so kina linko tia intérêt na tia intérêt bongo zong selangai. Don pe ezali na oyiko bete o mama na ngana lingaka yo trop. Zwa na yo $10 oyo ko yano ko zong sa te c'est un don. Oui. UNICEF na bolingi bana ya mokili na bolingi ba mama na biso ekopesaka toujours ba don pona makambo etali mai. Don yango pourquoi ba pesa yango parce que mai ezali clé pona société na biso ya nyonso na makbele o ba maladi ese multiplié ba épidémie neti ba typhoïde ba rougeole ba maladi ndenge na ndenge ekoyela na se ya mai na condition mai pe kitoko ezala kitoko ba pesa ka ba fond. Apparemment il y a 51 millions de dollars de euros soit 80 millions de dollars oyo mokili ya Congo ministère ya mine et énergie bauta iko Kongola pour durant tous ces 4 ans depuis l'an 2008 et l'an 2010 pour pas ko justifier ete bangonde batu bazali ko pesa biso mai na Kinshasa et que bazana 330 000 mètres cubes d'eau par jour ba pompaka na Kinshasa wana yo mto okotanga na line awa ya ko justifier di kambo soki ya solo régie des zones à Kinshasa eza ko pomper la biso 330 000 mètres cubes par jour. Baloyi bazana ba station pompage ezali wapi na Ngalie makuna bao ba yebi Ngalie maboyebi station na pompage depuis kala bango ba vete yango mutu bango na ba 80 millions de dollars na ba utai ko zo 51 millions euros yango nde bako salela kana ba 5 centimes bango na voilà pourquoi misala na ba justifier que na data leloyo baza ko pomper au moins 80 000 mètres cubes par jour na station na côté oyo batio na bango e ravitayaka baope ba yebi station ya pompage ya Lukunga balobi eko pompe la kabiso 45 000 mètres cubes par jour ya Lukaya bako pompaka 24 000 mètres cubes par jour ya Njili toza koya bao ba yebi maya Njili boyebi te maya Njili eza nango gratuit boyebi te pompage peza kana po ya Njili wana na kopesa bino ba chiffre nyonso o to sali ba enquête o ba eko kosela awa na Washington ke mbongo nyonso ba justifie yango ke ba pompaka mai kuna. Voilà pourquoi yo mwana Congo za na carte électeur yo kaka ba maloba oyo biso to yaka nango awa po boyeba ete 5 centimes oyo boza ko lakisaka bino ekoki nango kozala bino boza ko mona ba teli biso boye basali boye mais boza ko kundola ka pete na seku na po boyeba talu ko babakanga kombe bazwaka po baya ko salaka ba misala ya boye. Okobona ete na bambongo nyonso oyo maya Njili eza gratuit na yebisa bino za mine ya mai eza nango gratuit. Tout ce que tu peux faire pour na ko pomper le biso mai to kokota awa mwa mukena ingénieur na ko compliquer yango te ezali faut kozala kaka na ba moteur à part ba moteurs électriques il faut kozala pe na ba produits chimiques pour na ko désinfecter ba mai pour na ko rendre ba mai propre qui est chlorine kaka oyo to sala ka ba bleach soit to sokola qui est l'un des produits ekutaka pe moins cher et presque pays nyonso ako produire kana ba bleach wana to benga en anglais qui est ba chlorine ba Congo est trop riche na ba produit c'est très regrettable ce Congo to a exporter ka ba biloko boete
parce que apparemment na bao basale ba chimie soko zuba na campus opesi mo matériel koka na banza baza capable ya kosala bino un peu moins formule yango et puis baza ko bimisa bino ba chlore yango c'est trop facile, c'est un produit suffocant, donc c'est très facile ya ko créer yango biloko wana kaka presque mutu eza important pona mai eko akozala parce que na yebisa ki bino déjà et que mai eza nango produit moko trop naturel, c'est un cadeau seulement. Tout ce que vous avez à faire ya kosomba ka ba moteurs électriques, même moteur moko ya un quart ya eko tourner ja moi cylindre oyo tobea ka ba centrifuge et puis eko pomper na mai pe na kati mai eko ya ba biloko boye okoya komona ete mokili ya Congo toko évaluer 51 millions d'euros oyo ba justifier ete baza ko pomper la kabiso presque 330 mètres cubes ya mai na Kinshasa qui est archi faux, sauf bana Kinshasa baza ko yoka nga bango nde bakene ko voter 5 centimes yango soki ya solo eza ko pomper la bango mai na porte ya chaque ndako. Alors pourquoi ngai awa na lingina ko Eboto. Merci.